non, papa os déjà zaki na États-Unis na minicho azongi na gata Panama. Balobi en direct de favelas de muchachalados souriante de caliente comida de l'arte sauce à la poulangana donc mettez les cœurs sur vos capter biso. Balobi en cotant en partageant lelo na solo lana DS Mukangia. Bobi DS. Yeah mame Timba. Mais lelo za Timba te. DS Mukangi balobi ser kimia. Donc kimia na Yesu Kristo, kimia na Jésus Christ. Sera bon wana na ye. Mais na minicho bazana kana kacha favelas to tamula babi na périphérie yango ya California. Mais oza périphérie Paris. Ya peine États-Unis. Ban Amérique na pemino ba mbote. DS ya États-Unis, Amérique na minicho na kacha Paris. Na ngenda ko soye na ye na ye. Loka Ken West akimaki, ba kimena Jennifer Lopez ngape na bi bon DS biso to zonga. To ke na Paris. Comme ça Ken West amonana, comme ça nous c'est la bango DS. Tu appelles Gauthier Mascotte, le grand producteur binomo boyebi, le grand producteur mutoyo sera simbi produit na yo donc laisse tomber makambo genara likolo. Donc lycée Mukenge di balobi na Finlande. Yebisa ba na Finlande nyon surtout DS Mukangi yo na chamo boy pour mona ye. Donc a changé te beauté ka nenga zalaki ne boyebeli mais ce qu'on en Christ aena ba melompe ya sika. Donc ba louange ya sika à studio public comme studio na pesi mbote Leni Bidens. Donc lycée Mukenge na ndolo ba na Finlande na pesi bambote na Eva Moari na Autriche na pesi bambote na William Kanku mteme zokaki li pasa tika ibiso na minicho album ADS ezoya pour na sala ba pansement. Donc là on a fait une présentation mais en cotant en partageant en mettant les mités Masilou Badiata na Leeds. You are good. Na lo bata anglais bango depuis nos en France. Then you speak English, hein? Na présenté ou non? Yes sir. You speak English? Yes. Gauthier Mascotte speak English? Yes, I do. But me speak English, but my English. Keep trying. Today I go leave the emission in English. You are comment on dit balobani? Vous êtes d'accord? Seulement vous êtes d'accord balobani. You okay? You okay? You okay? Are you okay with that? Are you okay with that? Donc nazana DS ndena Sabino maman m'a passe à Vigimboui na Londres kuna donc en direct toujours et puis maman présidente Petroni Kabel yebisa kabibi de Moses basuki brésilienne o sangana ya Samsona Dalila tozana DS to meka kosolola to tuna yeba question na o biso to yebi na o to yokaka to yeba soki makamongo komi wapi. Des n'a pas son mbote, so ko pesa bato mbote so ko loba moi un mot ndenge so le kana favelas pour la première fois. En tout cas mbote pour na bino nyonso tout. Bana nzambe mbote. Awa sœur na bino sœur Kimia. DS. Sœur Kimia. Nabia, siko comment donc yo comment automatisme ya sœur Kimia, comment DS Sœur Kimia. Sœur Kimia ga. Sœur Kimia mais na boya pe DST parce que ça parcours na ngai hein, ils a parcours et à vie hein. En tout cas sobo yo ka sœur Kimia bomeka na ochaba ker na bide sœur na ngeza na micro na mika otala micro na silence tala ko tena na peso micro ça sœur na cha micro kuna moni sœur Kimia za pena Kimia aloba na sœur bo comprendre mais sobo yo ka ye ndenge to solo la mettez les cœurs pour ça la ngasi na eba ke bozo landa biso bien boyo ka ye pe bien po mingi fo boyo ka ye ngade ya nebi ke boyo ka ngai mais ye est-ce que bozo ka mettez les cœurs eza DS Mukangi ka oboyebi oyo anto mo pepele kaka sena se ya moyo vanda tango ngana yemba na ngai ya komane sera Christ vanda tango mosusu okanisaka tala mokili dukure tango ezali koleka mbonge ya londende ememi bolingo na londende olipompo ata olati yangona mindo ya horizon yokotala banzambe ya mokili selo sambo korana maboko bakolela bakosenga ala lelo bible na maboko bakosenga ala teme Yesu Kristo na kati ya favelas
Nzambe mettez le cœur boye bisinga te na sino so na tuni bino soki boyoka boche mitema te pona mona so boyoka ser DS kimia boche mitema mais na che micro parce que na pesa ye micro pour ça et permettre sozo lo banayo comme ça bayoka biso na ndenge ya kimia comme ça to so na biso kimia makasi na lobia Mikolo ozofanda ozana na mboka ni soko yebisa bango bayoka nebi ke ba omona yo bayebi baza mwa timide ngana zana States aux États-Unis ça fait 18 ans oui zana aux États-Unis oui donc na équipe on a contrat na ngai et puis na équipe on a refinalisé musala na studio il y a single Oezobima bientôt oui donc voilà single Oezobima bientôt to ngato expliquer batuke DS Mukangi Ser Kimia oboyebaki abane ko betela biso musique to benga musique mokili hein nebite sona ko tuna po peut premier fois na yamba yo batu balinga baye bana batu tunenga non papa so yami mutu tuna na parcours na ya banda mais ngana yebike afana yeba yo na mona yo de ba succès fou na mona na orchestre na ya Mimilei Afro International c'est ça hein? Est-ce que c'est ça non yeah mais kuna na embate oyembate mais ko bima bo bima ki bonek ça Mimilei non Shiko Mawatu na bengo Mimilei Shiko Mawatu bazali na Mimilei était par bazalaka ya bazalaka bazali ensemble non bazalaka ensemble elle ba kabwani nde okepa Shiko Mawatu ya guitariste oh son singa bien en tout cas après anti-choc succès fou batutu ba bi DS donc il laisse tomber donc il pour la podium a rocho manzaka donc ayemba danger makamutu danger pas oye mikili obungi tolinga okoma ser en Christ expliquez biso nani ozana okomi na position ni sikona minito non mais ndengo expliquer wana c'était c'était comme ça ngali on a équipe poto na équipe na sa peka carrière hein pour ça la carrière mais on est bien vie bison tunde tozalia wa tozana ba dessin na biso na ba dessin na biso oui surtout ngai na uti na famille chrétienne na uti na famille moko ke banda bo mwana na za oyemba na ka na église na yebaki ba makamuso te hein moi boka ndenga koeza na mwaleza OK babi ba yo ko sombi kitoko OK voilà donc pour ngai so na bina za mukuse eza destin na ngamu teza ibongo parce que ngana banda oyemba banda âge na 5 ans bina banda oyemba l'église de Kodim l'école de dimanche naza déjà koyemba papa na ngaza musala na nzambe papa so azote ya biso bana tozo yemba et puis maman na ngati lelo yemba na centenaire donc aza mwana missioni mwana protestant aza mwana ya protestant voilà donc ya nande na yokota na musique wana mukili nande na koma koyemba wana na yeba te so ekoma ndeni mais na yebi ke za destin nga eza nzambe mutalinga ke za ndengwana parce que la preuve ane na umela te bato bakasana na sala so ba 10 ans na sala ka en tout cas maximum ba 3 ans 2 ans et demi 3 ans en t-shirt voilà 2 ans et demi 3 ans yeah mais bon au moins biso so bato tout so ba DS en tout cas ça modèle moko boye na koloba talaka kombo déjà DS DS c'est na kombo na DS comment on a DS mon prénom c'est DS DS Antiluba yeah DS ozo muluba yeah mon père est muluba mbujima donc DS à 4 ans comme son DS ngamo vaka yum to son DS o DS zabiti banzambe wana Egypte mais wana ngana ibainda wana yebito sika DS o chebo mais ezobima banzambe wana Egypte parce que boto za ko dégager na podium anti-choc et pesa ka petit momi moko na parce que ça l'époque on est tout le monde ser moko momi moko ya mystique na kombo na Yesusu DS ne la tellement ya suspect au sentir que batu bazo banga donc na kombo che siko lelo nde batu bazo ka komi na bonzambe nazongi nde ozongi na bonzambe nazongi na ndako la papa na ngai moloko batu bayeba ki yo to baoloba akomi na bonzambe siko a partir ya kombo na kombo parce que to babi DS mutu tout azomona ba pyramide ya pharaon mais entre temps musique ou te ko bete anti-choc o ba benga ba musique mokili
pour na ba congolais pour na biso nyonso tout bato ya mboka na sokuna de côté to uta to bula ke musique on eza ya bakisi lokola est-ce que yo kozonga na bonzambe ne yo kozongi na bonzambe est-ce que parce que o constater que musique on eza ya bakisi to eza parce que au bonne betongo musique eza musala na yo voix na yo mteza ko yemba mais est-ce que eza par rapport à ça ou bien l'explication sur ça sono ko pesa biso ba loba na musique wana ya mukili ndeka boloba ndeto lobaka na expérience na sala expérience ya bakisi wana te expérience ba kisi social moté naturel ko yeba moté na biki oza difficile batu bandima po batu andima na ba te mais na sala na nga expérience na moté mais musala ngo ezaki kitoko donc en tout cas on a zaïku na zao sepela nango parce que na ezako linga ko yemba bandage à 5 ans na ebisio ouais bandage 5 ans na yemba kanga pona nga na zao mona kana zo yemba na nga kaka siko ngelo na linga na yemba mona ko yemba no yemi na t-shirt o connaître ka ba succès et puis ko yemba pe na album ya Papa Bonheur ya Kofi o yemba no allo papa wezaka fona hot DS mukanya yemba na album mona ya allo papa olo au téléphone vogo yoka wana ya mystique wana bimane ça ya yi so na kolo bake essaye musala avec beaucoup de récits mais ce que raison ni et salike DS atiki musique au sana récit pour oya ko banda kotoke banda no ke banda zéro en fait kota Yesu yeah mais ngapo na ngai bon eza na onkaton ya nzambe parce que na linga na ngapenda te hein parce que appelle nzambe za ko benga bandaka la nazo boya nanga nazo sepela na betala nga musique nazala na stage na yembaka nanga parce que na voyageur parce que nazo sepela nango mais il était temps nzambe senga qu'il était temps nazu ba message qu'il était temps que nazonga il était temps que je rentre à la maison on est au samusala nzamba créa kinga vraiment nazala donc ça veut dire que ça les laïe na église ninga na bandaka na âge à 5 ans moi déviation les aïkaka donc bon pour nga na mona reza nzambe peka mutalinga kina leka mo mukia pona zonga na ngai nzambe mutalinga ki yeah mais siko yo omoni pona batu ba siko na minicho batu ba yoka DS mais batu ba yoka peka banzemu no beta liboso ba yoka ba shipo yemba makasi na za vraiment banzemu onyo sauter en répertoire mais surtout zonga na répertoire anti-choc pona ngite loko yo mo zumino jana ndako na ngite to bando kundula aka biloko kala obo nzembu boyemba ka boye nzembu pesele tinazo zongo sosukuna pendant que yoza sukuna te mais ngana linga kana yeba ba transition wana ndenge salami par rapport ce que bato bana oba yo ko la musique lelo bazuni ngaba yemba bato parce que voix yo tozaki na studio kuna tango oyemba jeune frère na moi zakana lobi ono nazo ke lokola Marie Missam ngabite Marie Missam ndalanda ye. Bon, que son âme repose en paix. Hein. C'est la vérité. Hein. On a yebi. Oui, voyez na yo tango so yemba na bonzambe. Et so bimaloko la likola Marie Missam. Si ko tango yabi na ngateza azo yemba lokola Marie Missam habité. Marie Missam nde alanda voana pomme yabi ma fa Marie Missam et puis il y a un modèle de pour dire que et ça na batte belé pe ba ko ya ba ko landa ba voix wana ba kanisa mais modèle na ngweza yo. Caché wana yembeli wana ningo yo yembaka wana na bavoix wana. Mais non, il faut que modèle na ngweza nzambe parce que formation na zo na église. Marie Missam waza yemba na église aujourd'hui formation na chorale. Sala be net na États-Unis ba chanter nyo surtout ba yena baza yemba na église net ba Whitney Houston. Ba zebele o ba yemba na église. Avant bazara toujours na bavoix moko parce que azu déjà formation na église. Azu déjà formation na ba chorale banda bomwana na chorale donc formation ma casse ko leka chorale les a raté parce que kuno yebi ko sa ba cœur o yebi neni ko yemba solo yebi déjà na kati ya église tu ko ngana on le timbre vocal hein timbre vocal mais oui ba tremolo ba note donc to ye ko la kango déjà kuna ne ko ye ko la ngwe pa ya musique ya mukilité parce que pas musique ya mukilité za la ka kututé mais ce qu'on na vie au milieu musique za rapper ba bazana ba modèle ba fio ba oyemba lelo net na kocha Sindelo ba modèle na eza Mbilabel batu musu ba modèle ba Betty Masikini ba musu ba modèle na bango lelo DS siko ya ona ngana lo baboye ba fille belé ba Hollanda modèle na yo ba Hollanda modèle no peut-être na timbre vocal na schéma télévision na beta na mona orchestre moko boye bongo apprendre na oya ko sala peka ndenge DS salaki suna sena mo 300 na moko boye ya anti-choc na ye après on bandela ki bonzambe
osoma na sens na zoloba parce que batona o bana idée wana o bazonga problème so ba msuba kanza ndengo bongwani boye eloko balinga bayeba musique mokili wana eza mabe to eza malamu soko changer c'est que eza mabe pour le moment ba confirmer parce que kala déjà baza loba wana musique mokili musique bien té tala ba teres wana ba komba ba pharaon ya ba temple mystique au comment de manette temple mystique parce que au moins ma sœur au moins si vous beauté si la tu n'as pas pour beauté si mais beauté ya kaka vous comprenez pour nga ma sauter mascotte de non c'est tout que tout le monde sœur il y a bon abaki sœur DST abaki KDS tout le monde a DS comme yembela nzambe ngabi o seke bo beauté vide nango hein donc siko makambo mina suka akena ngoko ta Jésus. Mais la moitié de thé, maman m'a danser. Mais on les a pas c'est toujours au Congo que ça bon. Mais tout ça est ni ça connu aux États-Unis. Je ne pense pas. On t'a malobé venez avec vos charges. Moi je vais vous décharger. Peut-être que je me combat anti-choc. Quel est choc? Ba choc on va les banti. Banti sala quitté. On y a ba choc, on y a goûté la Yesu. Yo ce qu'on fait na bagi non. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le ba choc est zangaté hein. Ba choc est zangaté. On doit se regarder le bleu non. Peut-être ba choc mususu il faut ka Yesu. Ce qu'on grand-père y a bagi anti choc, ce qu'on a banti on les sali. C'est qui là autour de la DS. Ba choc parce que nous avons beaucoup ba choc et ça ça qui na ba choc banti il fallait soit na banti est-ce que banti na anti choc ça là qui tout soit normal ça là qui pour nazali lo non sola na yo na nelembo nzambe ba choc belé ça qui na banti na moi nelembo nzambe ça na nelembo nzambe donc anti choc on est ça là qui déjà kala ba choc ça nelembo nzambe parce que ngai nzamba tina na mukilo pona sali la ye ayembela ye na gloire ya ye kaka ya mutumsute mutamukila koya na ye ameka na ye akosi manzoto na mulimu te autusha muti yemba be bato ele na mukilo ebyo bato zo basiso yemba chante bato okamwa ke bato mingi na ye bibango te onaza oyemba wana parce que bazo pesa nga ba kombo na studio singa nzelo na studio na yembi na ngaka le musu kamo na nzela bona ibi nga sa musu ona sa na buteso kende me na lipi batonte na ibi makama kwa na ile benda te so na kesho ya damu kala sema damu kala tango beta na t-shirt bato bato cha mimi so mo ni ko zaki kile makasi na sema so bidete kwa bimu kamzambe ko zaki na ile ko zaki na makasi me ile lo ko bimu kamzambe est-ce que lelo na kibonzambe oya koma na oyo komi bosi bobenga na to bosololi ndenge zala kaka ma sœur n'est pas qu'on bosola na Yesu à Jésus-Christ bisoleza ou bien nazoye ami na Facebook to benga na pe to benga na tuka ba deux fois mo là na na kisasa abenga ki mazwa ki ngate mais ko solo la bo to benga to sola déjà boy à vivre to sola déjà une fois na bu Jésus quoi vous soulevez à l'époque on a té non on a té mambo ga laisser les gars même Bible zolo bato comme une nouvelle créature c'est que là et là n'engana parce que n'engo zo beta musique nzambe na ozo beta liboso na yo moko na nzoto changement za nini
changement nini oyo parce que na minute tokolo bongwani par rapport na bongwani ko na bongwana déjà pour bona kala ne ko changer kala menga na kuteno lelo na question yo moko na nzoto na ningo zo vivre na Nzambe si kwa zu place Nzambe ko témoigner Nzambe wana Nzambe zu ko place na kata vina donc priorité na ngasi Nzambe priorité na ngasa soutenir la mukana on la tande na sa soutenir yango to mo dalem na zumi benga kimia na zui kimia eza profond amba ba to ba so na la zui de mo non eza parce que priorité na ngasi ko Nzambe priorité na ngasi ko yo ko please asepelisa Nzambe complet quoi complet Nzambe ke mo donc priorité na ngasi c'est pour Nzambe la vie na kata centre la vie na est-ce que nous avons pas pu nous ce que Nzambe ozui kimia et donc tokolo bake tango zaki na musique mondaine on va benga musique mukili est-ce que ozaki ma ozanga kimia comment on peut ozui kimia ozanga kimia yeah ozanga kimia ce que ozanga kimia les a dit à quoi tu peux expliquer bien d'habitude ko ça témoignage non eza dû ya musique yango musalo zo sala na bato zo travailler na bango na bato zo kuta na bango donc musala yango moko pe kaka et senga kimia peso kimia te quoi obi gene dinga za bona koloba bon so lo bi ozana kimia na musique amukina koloba tango zo beta musique peut-être mutungisi ko to kolanda ni mona mwasa zo beta musique to koloba balito ile bele ndeto kaka to litori chaque chose que fait tu vas déranger na bamato oui comment la dérangement patron a ko déranger pe babisi so na bango n'évitez sur la kimia ya mprendre ngana niveau on a te kutu ngana niveau on a te fane ni bakwa on to lo molia so on va danger on va ta kitoko on va ta kitoko na oza kimia te kwa on zo pesa libanda on des na kati quand tu rentres chez toi, tu pleures, tu es seul, tu es... Vous avez pas l'artiste. Parce qu'on a maintenant une question. Malheureusement, par rapport à quoi, donc, vous avez massivement. Maintenant, on a danger, sous la momie, mais vous n'avez pas les athées. Na niveau on a coûté, na niveau on sale l'autre, oh yo, Nzamba, aïe, bisou déjà qui est. Il est temps. Si le temps passe, on est plus cher. Ça va être vite. Et ce que ça Nzambe. Ce qui est pour ça, na Nzambe, on appelle Nzambe. Et comme on a un mot boyé, il faut tika. Ressentir que Nzamba zo yebisayo, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi, bien sûr. Azo yebisayo vraiment que il faut arrêter, il faut zonga. Il faut zonga pas Nzambe. Est-ce que c'est ça où tu concert dans aux ondes au funguli chambo kota bomuni Jésus vendre non et ça la katina yo c'est le Saint-Esprit qui te parle au moins moi comme que Saint-Esprit a commis triste donc attristé Saint-Esprit parce que yo kate ma comme Saint-Esprit azolo bana yo que il faut arrêter ici il faut arrêter yo zo continuer car zo continuer au moins les msusu na zongi na ndaku na zongi na ndaku msusu na zo yemba banzembo na zo yemba kala na église je pleure. Ça sert à rien, mais tukutuna ngome na ngana na yeba pesa mabilo kala nze mongeza ndenge nini o Jésus azako ya ko spese mawa na mutema to yo kata na ninga be nikodimo wana nze moko la muki na ole ona tongo antoka na yebite nze moko za Kikongo na Kikongo to bi maona chorale za Kikongo zola kwa Nzambi kwa kedika
busonga kwa bantu banza yona Avozola kwa tete wavidi siko Indulavo mumpasi wena. En tout cas, kitoko mettez le cœur maboko. Nalamuki na ngole nzamba kitoko. Est-ce que vous expliquez na tuna kibino ah vous expliquez nga soki son bozoka bien bazoka mpepakar na éviter mpepakar ngozo côté la wapi na longoli micro vous expliquez nga nanu boyoka son ndenge ni poto solo la bien tongi kota siko na makambo muzindo vous expliquez nga bokomela nga wana Chacho People de Madrid nazana DS na lingi na yeba son ezokota ndenge nini na carbo na nga na yebike boyoka nga mais ce que sert azana sima yazolo ba la voix ya malembe vous comprendre ya on a ngibina bino son on komaka mobulu c'est quoi ça boye bien babi boye bien kisangwa yolo bi boye bien soki bo tambola bazoka ni ebongi boye bongi ah mettez le cœur alors mettez le cœur na tuna kibino depuis tout à l'heure vous êtes timide donc micro ezo chama kelele bon ma sœur na le micro babi miko boye kitoko sani abi boye ezoyokana ebongi bo excusez moi pardon na moi chauffage écoute nga makasi awa diminuer s'il te plaît et puis singani ni donc ça c'est comme bien depuis Lyon Chacho People de Madrid na peso bambote nazana Gauthier Mascotte nazana ser na peso Kimia DS oya kala oboyebi parce que lelo azalivement na kati ya mbongo nazana mambo yezo za studio azosala biso banzembo kitoko ya nzambe na manako tune ba question belende na tunaki wana pona nini akomi sikoyo na bonzambe ninga expliquer bien ça appel ya Jésus Christ donc abandaki koyoka ngo à chaque fois so tu concert banda bomwana zaki na mambo na nzambe ayeko yana mokili siko azongi lisuna bonzambe mais ce qu'on a bien c'est na lisuna bonzambe a yo zongi. Ça fait combien de temps aux ongi déjà mambo nzambe parce que toyoka banonce mais ngana ko mon Jésus moi temps n'habiter on sait déjà combien d'années depuis au changer makambo na yo et comme na bonzambe 2005 depuis 2005 donc les lots tout ça va ça fait 12 ans non 2005 17 ans non 12 ans 17 ans ouais 17 ans 17 ans. Donc ça fait déjà 17 ans depuis au son de mon botika qui musique et suivre ma temps. Mais si depuis au tika qui wana so bimisa qui album mongo banzem. Non bimisité. Parce que bon il faut savoir que nazana na quatre églises, nazana ba père spirituel, nazana ba tout bazoka encadrenga. Donc il fallait nazala père instruit parce que bon et pour les parents baza basala nzambe lingolo bateke yo po oza musala nzambe yo moko fo ndima yesu lokwa mokonzi pe mobiksi na yo moko. Oui. Donc voilà. Donc il faut na passer na ba encadrement, na passer na ba niveau na nyo surtout. Donc na sentir sikoyo que il est temps na komisa nzambe na loyimbo. Donc ya tina kat na nga parce que nzambe ka mutape sa ba don. Ah ouais. Il mutape sa ba don. Et puis si don wana donc na moni qu'il est temps sikoyo na komisa nzambe. Si vous avez un studio, vous avez le premier album. Yeah, et vous avez le premier album, mais vous avez un single à Liboso. Single à Liboso. Mais vous faites partie de 4 albums. Ah ouais. Vous avez des autres. En tout cas, nous avons 17 ans depuis un an. Au suivre mon temps est belé. Mais ce que nous avons mis l'album, ils en ont combien de chansons? En tout cas, ils ont prévu dans 8 chansons. 8 chansons. Yeah. On a évité ceux qui Tokyo comme on a 10, mais on a évité par rapport à la maison des disques ceux qui
bakoyeb sangai que na baksa des chansons comme à 10 mais sinon ils a 8 siko elo nangana tuna na banze munyoso obimission na yo mtozo komango bie ba komeli yo ndenge za peka toka ba benga ba nani ba parolier est-ce que na bonzambe eza yo mtozo koma banzembu to eza banzembu onga na komi eza banzembu na travailler je travaille avec un frère yeah oyi pazo azo bongsobe critique quoi na ndenge bonzambe siko eloko nazolinga nayeba awa namonaka na bamambo église soki moto asalaki succès neti yo bo bayebaki yo makasi ovanda na États-Unis oza na makambo ebele soki oye siko na miziki ya bonzambe mpona bapesa bato bapesa litoyi bayoka yo ekozala mpo bato bapesa litoyi bayoka yo omona neti bazo hésité neti balingi mpo moto autana bandimaka zoyembela manzambe fo ezala uti na pasi moko boye souffrance moko boye mais yo malheureusement c'est ça qui pas na biso mutu za bon malheureusement mais bon question ngezalaki yo mutu mesai na succès koya kosala musique mpona mpe kobandeli ya zero naye koluka succès ta naye kokumisa nzambe ngai nasali deja succès na mokili ngai nayeluka succès te ngai naosala nde devoir na ngai oyo ke un jour so nzambe atuni ngai na cadeau napesaki yo donc qu'est-ce que tu as fait donc on a apporté donc comment dirais-je Pierre nanga na musala ya nzambe kolera sala kinga chaki don wana na kati nanga pona salela yi dobino mo boyoki bato ba posera ba question aye ko luka succès te aye ka kusala devoir donc abena que non donc devoir ngoya makasi yo ezaka ya don yeza makasi mais obiki nzambe to longa niveau ba critiquer yo DS asala album oye na serbo eleki na nini serbo eleki na ebite tout ça ba nzambe normalement il faut pas tozaka na babiloko wana bana nzambe normalement il faut pas tozana ba critique ya bien ko sala que toi avancer ko boya monter ah ouais mais ko sala neti ya ko freiner mutu bio ko sala que bon ba critique za na onkaka ba critique za na onkaka te mena c'est bien la réponse on oublie déjà yo luka succès te po na niveau na yo il faut succès il faut na ça déjà succès na muki parce que la preuve ni yo yebingai batu tout wala ndepso pe ba yebi ke ODS succès c'est salama parce que nzamba lukaka batu bazana ba témoignage hein nzamba lukaka batu bazana ba témoignage ba masolo ya koloba pona ko édifier peuple na ye siko toko yo kata mo so na histoire te et simbate na ebite toko yo ka mo partir ta nzembu mukeka batu ba yoka voix après 17 ans siko ekena bonzambe ponga na yoki na studio na ne bimite mais batu ba yoka ka bandenge nini yango zoya nango ponga na mona ka succès feza nango mage yo wanga na succès mais son ngamba lobiki ko sala parce que gloire à deuxième maison pezala ki e ozala pekaka gloire à nini la deuxième maison ouais et où tu es gloire à deuxième maison deuxième chance nzambe oui deuxième maison na bangi po ba komole ba kola ba bilomo oya tozo na deuxième maison nzambe elekaka toujours elekaka nango ka toujours parce que bato bazo bika bato bazo kangwa mana ba problème baza nango dans mon niveau obali pasteur te oui, ça va pas pasteur moi dans la cima. Alors j'ai repère spirituel à Ali. Mais abali pasteur. Bishop Élisée Moulumba. Ouais, Bishop Élisée Moulumba to pese mbote to zona de sawa. Muto absali 17 ans. Siko penza baye oyembela nzambe sans succès. Obi ke lwana lele mo mabe. Mais pas nzambe succès za la kaka. Yo tapé saka. Badon na biso donc Satan ya ka azu aki kokoko akoboto la tazu anga devie yango mais mutachaki yango wana kati non le sans succès ça pour na bato ba obule po bato ni ko comparer obi yo nebite yo otiki musique ya mukilo ke pa bonzambe mais na biso obi loko ngando akimi mvula koti ne bale akanisi akimi Akim asala buzoba akimi mvula koti ne bale donc koto ke ili susu nazo ebisa o ma sœur tant suyo ozaki tellement trop na kacha ba makamu na yo zo yebate koto ke pe susu dégâts ah bon et comment na seben
On me dit, maman, ça un anti-choc. Que air mon boye, on me dit, non, pétage. Pour nous, c'est pétage. Les latés, les nyonso. Si vous pétage, venez côté, si vous au Denis les Azoloba, de quoi, Gauthier mascotte, de quoi producteur. Azoloba, pétage na bonzambe. Si vous bazuga à DS, bakoti kuna. De bilo yo kimi, ya on va bazuga. Ya on a juste qu'on a vu, kotozo kende. Et comme il sous soupir, mais on a dit aux amours. Yo na comprendre que comprendre mission na yo. Mission na on en tout cas côté wana na za sirke o comprendre nango. Mais na linga na fungulo bona on a dit yo côté no nim so chango kate. Et on a fungola, na on a tuna ki succès soki ba comparer mais yo ko eza e logo yo ko sala devoir, surtout ko yo kata moi e logo mo kaka ya mukie batu ba yo ka. Déjà, tant qu'on y a mis à Wawa, on vient de venir à voir, on vient à chorale, il y a des églises, mais. Tant qu'on y a mis, mais oui, oui, mais on a qui m'ont collé pépé sous des gars. Mais ce qu'on a dit, oh yo, yo, tout ça en studio, qu'il peut bailler bas, et là on y a bazo c'est là, il y a des SO ekoya, banzemo eko, babenga on eko lendi sabango. Eza non ça moi réforme moi mon keti tranzemo ngezali na lingayo. Donc, bon. Olingana? Yes. Ah, pour préciser. Bishop Moulumba go kanisaye. Coach mascota go kanisaye. Soko yo kinzembu comprendre que tozolo bela Yesu. Donc Yesu nalingaka yo na motema nanga. Yesu nalingaka yo ye. Na motema nanga mobimba bravo voga yiwana yo Jésus a un problème Jésus a un problème basi to mukili ba olingae ona bala Yesu ana tsaka Yesu yango bala kite na mukili vuma ko ebika timba Jésus a timba mettez les cœurs boki ser DS moi ser na biso kimia comme on a photo mesana na ser kimia de so bomoni le bomba ko mi ser kimia boki mitu msamino teza ser DS boki mungongo échanger te mungongo za na rature te mungongo za te oh mungongo ezoka te a perdre ne peut voir na yete batala na yé tout azana en place en place mais a préféré à embela na Jésus a préféré à celle la na musala na nzambe. Amen. Donc na minute yo azana biso na Paris azana studio mais ce que na ngana loba oza séjour combien de temps oza combien de temps à Paris naza pour en tout cas maison de disques mutaloba parce que c'est maison les Nox avec producteur Gauthier Mascat. Donc on a signé 4 ans et on pesa ko ya na ngai awa pour na signer contrat maman solo ba signature tout et tout. Yeah. Donc, tout ça, nous avons déjà na Kisasa. Na Kisasa, nous avons déjà avancé. Donc, nous avons tout ça, nous avons retouché tout ça. La finition, le mois bon. Voilà. Une semaine. Il y a une semaine. Bon, ce que vous évitez Gauthier Mascotte, tout de suite. Et vous mettez là. On sait que c'est déjà 17 ans. Oui, pour l'anglais, en tout cas, on a eu ça, date, qualité, mais tout avant Christmas, avant Noël. Avant Noël, bah, on a première chanson. Avant Noël, bah, on a première chanson. Oui. De tout dans Noël, là, tu fêtais déjà là. Oui. Single. Single, oui. Obligé. Bilomo bozoyoka, ya on a juste venu na bi, so bo monika ser kimia. Na éviter na album na pochette, na tuna producteur, o comme DS. Yo mo pe ni ozomona ba comme sous DS. Entre parenthèses ser kimia. Ba comme ga ser kimia. Donc yo tozo beta CT. Alobi. Tozo beta CT. So bo moni ser kimia. Azana elongi ya ser na biso DS boy ba gezaye. Ezaye. Te po ba ko kaza yo sous ODS ni longi ya kisi ake kombo kimia ezaye te. Yo monde zoloba ke umeli déjà moi batu ba yebi déjà ke na komi kimia. Moi batu ba yebi déjà na ke na koma kimia. Mais ça toujours bien ya koyeb saka batu. Que entre parenthèses DS mukangi. Obi so combien on peut ça bien. Benga pour la na mo sine. Uchongo XDS entre parenthèses
parce que pesi ser kimia ya munene po bazala na kimia na nzambe na mituna bango pe ba mitungisa mingi te o sozi oni yo moza kimia faut pesa ba tu kimia te na bike bato belé batikala na souci ya voix na yo bato belé ba yoka yo na ba mizimu mususu mais vous avez bien ba yoka pe na nzembo ya nzambe po ko sala bango pe kitoko makasi toza na Champs-Élysées to comme na Champs-Élysées to na ser na biso Tour Eiffel binga na Champs-Élysées toza na Tour Eiffel to tambola na biso to solo na kati mutuka comme ngabe na occasion na mona e kala de yomuni na zo poser ba question là mais nanga tu na so eloko moko ya moi nino ya moi motuya o bato bakotuna ndengo zali boye na kati ya vie ya bonzambe na église kuna place ozali obetaka musique ou bien ofanda noka na banc to obetaka déjà na kati ya chaque dimanche on animera déjà de temps en temps, pas tout le temps. Pas tout le temps. De temps en temps. Peut-être au mata moi parce que tant on mataka et ça la bandimine yo mo ça en tout cas ça la bien et ça la bien mingi nzambe vraiment ami monisaka parce que batu mingi batala ka apparence bazo tala apparence na bazo zela yo siko batala lo ni no sala vous comprenez non donc en tout cas ce qu'on mati na podium c'est dimanche on me souffo yako obeta biso susu yo sala nzambe malamu yango balobaka boso no na Paris boye o na pena église mota dimanche ko ke liyo lobi bon na ke église boye bon dimanche na okende dimanche ba me mangai na ba famille bazalia wa on mangai na ifina ke sambe la dimanche donc ensemble mais église na ngate ni ngolo bateke na okende kuna oyemba mo ba pesinga pe micro yemba na yemba no na okende ka ko sambe ah ouais côté on a koyemba les hommes ont contrat c'est un contrat de pas yemba faut contrat les appels contrat yo maman nzambe yo koyemba te ils appellent contrat yazo futa banyongo na evanza non c'est bon ils ont contrat pour mon église muso okende pour l'église muso ndenge nini za ya nani bato baza combien koyemba muso l'église muso ko za la muke aza star ayeba na makazi église koyi babuke église donc yango total à remplacement est-ce que soka yewana ekosala trouble te ekosala dérangement te déranger bata quartier te dans le cadre wana yango bino contrat il faut total de quoi il s'agit. Donc bateau pour la mbongo te za pour na emplacement bato tanga koya star aye de sa koyemba bato nous ba ya commun peut-être et déranger ba voisin parce que yo na tuna venir jusqu'aux artistes hein on essaie na production on essaie na podium on a meza eza vina yo podium lelo au album est-ce que ba production aux autres album na ebima ou bien au banda ba production avant pour ne pas tout ça cause peine besoin na onde to solo ba mona yo ba bi de ça songeli koyemba azongeli ba activité na ya za na studio abiso to lingile msu aya abeta na biso comment musique non ya nzambe mais aya en attendant l'album est-ce que c'est possible dans un album te na marché mais l'église na yembaka tout ça ba nzembo église ça ba standard ba louange ba adoration ezali hein yango na tuna mais quoi quand on a d'autant na simbagi nini sorry na pose bon comprendre na poser une question boya na bi na tunaki DS boy soki bato balingi ba produire bato za na campagne d'évangélisation en Europe
ou quelque part. Le grand album n'est bimité. Parce qu'il y a ça, mon podium. Puis ça, c'est bien qu'il y a ça, nyamana podium, comment nyamana. Et puis il y a Yezukuto, l'estomac, comme sous les lions des tribus de Jida. Donc on a la lionne des tribus de Jida. Donc on boucle à podium. Si le grand album n'est bimité, c'est un standard. Hein? On boucle à Jéricho. Écoute le bon ici. Le col là, c'est un bimité. Banzemu ya nzambe za na ya standard ya bato mususu ya banini est-ce que bakokipe ko bengisa ye aye campagne d'évangélisation pour les artistes sur contrat est-ce que kokoya ndeke sona tunaki mikosko na fungola on peut kangama ki o ça va ngoni pour na bato ba tala biso o bakoni nga ba contacter yo pour ngala nga pona ngana mono yo artistes puis voilà yo ba na nzambe pe ba na besoin na ngo oui c'est un problème pensate mais ndenga mon on préférait que quand même single bima so single bimi mais là les toyemba en église toyemba toujours banzembo ya ba standard église to interprète rapé toyemba pe banzembo ba frère et ba sœur mususu donc ils ont posé un problème té naza wana pona kumisa nzambe lo nyo surtout za pona nzamba mata to kumisa nzambe donc ngana za wana donc boyoki CRDS Serkimia obi ke ko bongo no pesa na ba problème. Vous comprendrez comment on a pas problème. Au lieu que tout le monde soit Anatole français, tout ça côté Anatole. Ah oui, c'est bon. Comme ça, tous sont à côté. Au lieu que comment on a donc Serkimia à dispo pour nous battre surtout au baniba contacter. Bon, après ça te connaît le baron n'engue ça disque. Disque ma banga tu es à Jésus. Côté on a babo à le banga désolé ma banga tout est en à Jésus. Donc je me dis binon de l'eau sala. Pour rester connecté, branché. Est-ce que vous avez une plateforme, il y a des réseaux sociaux, vous avez des réseaux sociaux pour avoir l'actualité, des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, n'habitez pas nous ensemble, on a l'assemblée mais tant qu'artiste. Na Facebook. Oui. Kimia Shalom. Kimia Shalom. Donc, vous allez à ce moment-là, vous s'abonnez déjà à Kimia Shalom. Wana Facebook. Facebook. Na Instagram Nazali. Na komoni. Ezaki Kimia God Masterpiece. DS mukani kapo na référence. Ouais. Nazana na nini na Kimia God Masterpiece. God Masterpiece. Masterpiece. Ingo bani God. God Nzambe. Non le bien Nzambe maître anglais américain et puis God. Oh my God. My God, oh Godomoni. Donc God peace. Toza masterpiece. Toza pièce ya rare ya Nzambe. Voilà. Donc voilà na Instagram entre parenthèses. Derrière c'est ça. Yeah, God Masterpiece na Instagram. Voilà. Et puis na TikTok ça. Na zanante. Kuna ndina na kotite. Côté TikTok il y a bien. Qui n'a vitesse TikTok. Mais batunyo surtout au bolingi bolanda ba nouvelle ya ser na biso, ya chantre na biso. Ba benga pe moi sika chantre non. Ouais, bambi poboyeba album robima kan ba nouvelle na etala ya za musika na États-Unis. Soki biso to lamuki bango ba lali. So bango ba lali biso to lamuki. Donc le seul moyen oyo kozala po bozana ba contact na ba nouvelle na e ezaka likamu ya ko s'abonner na Facebook na e, na Instagram na e. Kuna na kati nde aochela biso nyonso ba information na e ba makambo na e puis abanda olende ote ya rappel muke pesa rappel msumo matea ono sala ngote kana banzembo donc voilà c'est ce qui m'a eu en tout cas minya olobezate a comme na nouveau monde ils en a bon nzambe donc yo mutoyo obanda ko ndimate ke sera bongwana ki déjà na minute yeba ya aza na studio asa la chant ya Yesu Kristu na lingaka yo c'est ça na lingaka yo Yesu donc so yo pe fo linga Jésus talaka ba sera na so ko ba DS na mingi olobate ya bolobo papa ko so l'exate na l'exate ba sera ba bouja Congo na niveau mo dongi laisse tomber. Mais oui, au changer terre. Mais oui, je te jure. Tout le temps, tout le temps passé aux Arabes, hein, à Taïomoro. C'est que les gens ont mon lingi au mingia.
Hein? Obi que batubele obi fait fufu mon fuda kufa. Walingo obi ka kufa. Hein? Na tango no déjà ba wana. Ba fi musu bozaki na bango soko moni bango lelo na biso okutele bomi me koko. Mais yo oza ba yana musika. Eh, parce que mais génération morota. Mais yo zo manga petit momite. Nenga mabete ha. Mais nenga mabete. Les artistes en a acheté donc voilà. T'es artiste ça ah c'est lui dire nunit. Akoli. Mais yo au changer té blague pas. Bato ba otala yo. So ba otala bi oh de son yo a changer ta zaka nenga za ki donc au garder kaka elongina yo ya bumona donc on elongia bana mike toujours. Donc on a compris que ça Jésus-Christ dans ça la miracle oyo malgré tous les années passées wana ozana bango kaka donc elingo lobake ozana temps ebele ya opesa bango suna bonzambe. Donc ceux qui bakanse que le cas déjà non azana donc akopesa lisusu ebele voix wana oboyebi wana ngana ucho kongo na studio je vais vous rassurer que voix kitoko aoyemba kitoko mais etikalika Gauthier Mascotte le producteur abimisela biso album wana nzembo wana single wana to fêter na Noël comme ça voilà bino pe bo apprécier bo le bo ozana ba kolemba te ba kalate ba ko sepela yo mo yuti na studio na ningana bengo na studio po yo mona omoni nenga sera yembi do vongo ya ngwana kaka mais ekeka siko na nenga bonzambe azongi ka côté azalaka basokoli yango lisusu nzambe kutabakisi lisusu donc na bando luka moni ngai papa rose na isa ba ngana batu bakongole ngana na bango loko oyo ezakara ouais mo eloko ezakara soko oyenango esalaka bien tondo manquer c'est moko oyo a mataka o penza so mutazo yoka ye na bonzambe azozo adoration kitoko azo louer nzambe na ndenge ya kimia aza vraiment na kati bazali mais bandero zanga voix oyo en tout cas ndenge na zwango na maison na production osendeni pozwa des yene États-Unis yo na Londres Gauthier Mascotte ba recherche ngo les ka indeni ko expliquer pe mokili ba yoka te minga na sa recherche te na na maison de production maison na ngai yebani na bando produire le loté ya kala donc il y a la production 20 ans 23 ans déjà ya production. Pour le nom, c'est ça qu'on va moi, nous avons 23 ans. On a beau maïka kamba mon la bande production. Les lots, c'est hier moi zana la voyez c'est bien tout le temps ni a qui Robert apporte na maison. Voilà, c'est hier moi le ba pour peut-être qui maison na béni maison. Hein, c'est expliquer bon ba yeba. DS na se retrouver na maison Lenox. Bon d'abord on a été que Lenox production de maison il y a pas Gauthier, va produire rapper ba musique gospel. Ouais. Donc quand j'ai appris l'interview mon cadre Oleka à l'objet qui est déjà un artiste gospel atangi ba kombo ngabi bon OK ba pour ba producteur bazara souté. Ah ouais. La producteur vraiment bazara souté. Le quoi nazaki na besoin na bimisa album na bandai déjà musala nzembo wana na bi bon écoute na contacté na benga maison na yoka soki ba le bandeni. En tout cas, na bengi l'équipe bien, m'amener surtout l'équipe bien. On a nazaki na États-Unis. La pré-année na ye awas pour na signé contrat. Ils ont déjà signé. Ils ont déjà fait quoi? Tout signé déjà contrat. Donc on va travailler ensemble. Contrat il y a 4 ans. Voilà. So welcome you, ba mission na biso nyoso Lenox, ba na combo ya Kev Pop, na combo ya Gel Show, na combo ya comme les sonani, na combo ya La Lione. Miss Niclette na kombo ya Jimen na kombo ya en tout cas bana basi na basi bala mibali na bana basi Gauthier Mascotte baza bele baza nombre de 6 to na coordonne biso John to welcome yo na Lenos production na Papa Rose pe aza membre Lenos production côté aza côté média conseil donc stratégie au Saranate ngala on le laga ser na ngai jour ya première production il faut to kita qui dans la Chetemba en plus na village Chetemba mais na village Chetemba ba conseil nous beta kawana ba ser tout ba beta kawana ser kimia yo beta na Chetemba ya boîte
c'est village chez Ah, mais il faut préciser ça. Village chez Temba. Concert nyonso eza salle ya production na biso. Na salle. PDG Kayembe chez Temba Mbote associé na nga mona. Sera que betandule kuna. Aso na kusalimia sana tuko na dade tu hapa DS. Bitu na kusalimia. Okay, bye ai. Bwana aso. Donc on zopina DS mna na kata kisasa. Azo bete la bango sikoyo. Podium ya nenge ya dega nenge sikoyo ya église. Na nenge église. Ba frère bele ba beta wana ba frère ba sœur bele ba beta wana mutu to beta kanya na salle na biso wana donc le village chez Temba. Village chez Temba ye pourquoi beta ba frère ba kende. C'est robanga li teta mo ka village chez Temba kombo wana. Non, ils ont salle, ils ont salle production. C'est comme la salle nous surtout va concert beta ka ils ont des. Tu vois que tu une église à Mukuna. Sœur DS et sœur Kimia Zongi. Premier concert. L'église à Mukuna. On a on est hypocrite hein. Yo surtout le boy inde hypocrisie na mangambo. Neti na niveau no ça so hypocrisie na manzambe. Ba ko to yembela ka ba studio to ko ta ka ba kato. Ba ubundiso te boso bandolo ba boy. Oso super moi ba tango okena question moto ba kere moto na question retourna na ba ocha ba kere so da pena question ochena to tango na ngana belo mo tango ndongo lobi olobi nini ba hypocrisie bilo mo bon depuis au bongo li mutema est-ce que okutana pena bilo mo bo ya batu mo bo ba ndimilo te parce qu'on va pas douter et betso pe moi libaku ezanga na ngote to da ba congolais ezanga na ngote mais ezande mutu na mutu ay ba ligne na ye belongo ni nazo sala na nzambe na ye. Ah ouais, donc voilà parce que ba concert to beta ezanga salle mutu atongaki ba micro ana mutu sala ngo to éviter donc ba table ba console non voilà tout ça là donc il a faux débat pour nous. Faux débat. Ah, na CPL, franchement, côté wana, yo, nabi que tout c'est bon. En tout cas, sinon, beaucoup, bané bangi ba poser ma question. So voilà question, on a zota la awa, na c'est la question. Pour on a ina retourne en tout cas na mambo ya bonzambe pour ser kimia. Faut to soigner na bonzambe. Album na le bimité, banze munyo so banze mo biminde wana sikoyo, to yo ça l'émission ya retourne pona nino lobi boye. Pona nino lobi boye. Bimu mambo nzambe za pena mboke la tina kati zaka mambo nzambe to ya retourna comme ça sur le sebso ba verset biblique a beti na kati donc voilà quoi donc on a une question akoko tuna na meka retourna yango awa na tuna bochi ba cœur minga mettez les cœurs en tout cas ba tati mitema ba sepeli na mettez les cœurs masa tuni nini album il y a bouger c'est vous avez tellement attendu album il y a combien de chansons alors il y a 8 chansons aye déjà na Kinto eza première fois nae bazo tuna so kita na Kin ou bien na kita déjà 2 fois azaki 2 fois déjà na Kinshasa question musuni bazana ngo Deborah Mingambu bana ba tuna question Adish Mongombe ozawa pe tuna question Testarossa poser question Eva Moirine en Autriche ozawa bi yako tuna question Lycée Mukengedi yako tuna question Willy Opelela mutetela au Japon Azor Mbombo na États-Unis na États-Unis na Tigana Zureta le lion de Waterloo wapi question Janvier otuna ba question na Amérique nazo luka ba question za wapi bato bako otuna ba question to ba Bangladesh mabe question za te ce que mamzu yoka ba question c'est que bien en tout cas ma sœur merci à trop public bayoki bayebi de que d'ici là Noël ba so single na est-ce que Gauthier Mascot s'il te plaît aux amants Nzambe za te à bientôt et puis Nzambe balaka kete soko la qui aya obeta na porte est-ce que na Noël to yoka melompe à serre bien sûr là Nzambe Cécilie et tu regardes tout ça clip donc clip est rose à une semaine donc avant Noël donc le 22 plus tard on a déjà clip dans le marché
na les nos productions na ba plateforme nyonso na ba Deezer na ba iTunes na ba eBay partout to kango batu ba songo na bango ba télécharger et ça n'a pas cherté ba juste moi petit rien pour na CRP à vivre. OK, c'est ça. Voilà. Et même Akabi Scofield yum tolinga ba chanson de méditation pour na avoke musala na avon lala. Sera sala nzemu na mungu danze. Ezaka ba mungu na me na bonzambe sikoyo. Donc album ezakoya bobo musaka $1, c'est ça hein, le prix. Oui, bobo musaka $1. Oyo o fouti o télécharger nzemu na yo. Bino mo boyebi musique comment un système à $1 écoutez na mon cherté. Donc moins de €1. C'est ça. Donc $1 moins de €1, 99 centimes. Au Dieu aux Nzembouana et au sala bien pour na komuna lokumu na Nzambe. Donc c'est na biso yeyo pour le bagyo mukangi de est mona kete abunga te Yesu kiso ke sur le mine États-Unis mais mili na Paris. Ya mobimba. Ya kosamba ko tezate bon c'est ça na mo loko ko loba na bité soki mo ezali. Non na pisika ba mbote na ba Nzambe. Place Bozwami, Kimia na mabota na bino. Kimia makasi. Kimia na pesi Popol Mukelenge na Londres. Popol Mukelenge, popcorn. Te ayo ya ngwana, te mingi. Et na remercier Maison Lennox, ndenga sanga confiance, tout travailler ensemble en tout cas. Merci à vous aussi. Papa Gauthier, merci beaucoup. Merci. Et puis na yo pe Papa Rolls en tout cas, merci beaucoup. Merci na ode muto pesi biso. Bo pambola bozela, nzembo na bino ezoya. Courage et félicitations, DS Augusta Dengonda et Simbi. Hein, bon? YouTube nae, c'est Jibis mannequin na Ottawa. Parce que YouTube, Jibis. YouTube, Lennox Production. YouTube, vous avez Lennox Production. Mais bon, vous avez information, na Instagram nae, alors qui ils ont comme DS entre parenthèses, mais Sir Kimia toujours. Master, non, Master. God Masterpiece. Ouais, God Masterpiece. Kimia DS Mukangi. On a Instagram. Na Facebook, c'est Sir Kimia. Hein? Shalom. Shalom. Sir Kimia, Shalom. Kuna besoin d'informations pour besoin. Comment dire, sortir album na rapidité. Boye bapé lien, place Césali, single Robima. Donc voilà, tokote nambalasima après la sortie. Après la sortie, ngala ozalaona pour tout solo lasko banzembu to analyser, to développer na kat mais bo kangaka ke DS Mukangi oboye baki wana oya ban T-Shock oya imana ba album belé na poto accompagner ba musicien belé congolais ye wana kaka o sikoyo akomi koyemba na bon Nzambe akomi Sir Kimia ayena ba voix na ye wana kaka o bozanga bino pendant des années au moins 20 à 30 ans. 20 ans, 20 ans, il m'a sauté. Donc, à Zongi mais moi je peux vous assurer que vous êtes toujours au top. Merci beaucoup. Tokote Nambalasima. Check à suivre. Merci à toi. On a pu siper Bambote na Kin. Toujours. Na Kin, général Christian Chouawa. Chef d'état-major. Chef d'état-major. Il ressemble à trop, donc il sert de il s'est tué. Soit il y a une sécurité en gogo. Des fois, na PCP, na Braza, Kiki Christelle Sassumbote, Claudia Sassou, na PCP, Bambote Nanga, na famille Nanga Nyoso, na Bandeko Nanga, pe pasteur. J'ai aussi mes petits frères qui est pasteur David, Mabaka, na PCP Mbote Ming, na Pointe-Noire, qui est à Kinshasa à ce moment. Na pesi Zadio Kongole Mbote, Laurent Lorenzo, Simon Bongo, na pesi Mike Lukadi na Irlande, na pesi Blaise Baclaise Mbote na Kinshasa, na pesi Batutu tout Roba, na pesi Yomoko Papa Rose, merci. Na pesi pe Mundelendele, ah oui. La Negrita. La Negrita. La Negra Mama. Na pesi pe Gandila Mignon Mbote, na pesi qui encore na groupe ça sous beauté je crois na sisi ya batuno so bangwana bozela album ya Ser na biso DS ezobi makala mingi te ya Sir Kimia donc bo sepela ba kongeza na kati ngamuta na yoki so bomoni ba cache bimi mbongo bimi c'est que makambo ezali na pesi mbote pa ya Alain Lukile véritablement na Matadi na Seattle na pesi ba mbote na pesi Boubacar les Burkinabé l'homme d'affaires. Hein, na PCP Bambote
En tout cas, bino nous sommes partout dans le monde parce que vous allez qui m'a nzambe za na bino. Tout côté na mbalasima. Na papa Rose le moyen avec bilengi ba hérité na wewe na podium te po na toi na tout ça côté le matin. Côté mascotte. Ya linga ba pesa ye et pas que l'emba ba que l'embongo. Ba que l'emba so que mission ici là. On est dans le podium ya ser. Ya ser. Ser qui maintenant en bêta. Oui. Yusko zo pakola sko be. Pour la première fois, mudaye mbela Yesu me ba pakola. Bomba ba biye wana. Donc pour la première fois ça mudaye mbela Yesu. Vous sentez ma bonza sigoyo. Vous dites na salama te. Mudaye mbela Yesu ba kleba mbongo. Oso monango. Nanu te. Mais obi gona fusa. Menga na salanga we no. Fusa na mo? Oui. Depuis tout pambola Yesu vous à travers Ser Kimia. Donc azo yemba bazo chaba bien il faut m'entretenir au gandingo zalakia. Ngalingi teke no côté ça ono Ser aena Yesu yo bana na Nzambe. Osko lola kana ngina beta bino. Bana Nzambe boksa Yesu boksa Nzambe sonité. Boksa Yesu sonité parce que bino bozaka muto asama na ye. Oya kana Yesu. Yaka na Yesu na Yesu nabi mampiaka ngala kufashia esprit na ngala no désordre koti na Jésus moi aloba mais non pour ngala limite Jésus benga ngala mampiaka c'est impossible. Donc bino bolakisa ke boza bana na Nzambe single ngale réseau bima single d'or. Donc single d'or faut pousser de défi et c'est DS nous ne pas pour comme les suba on a sur ba Ser Kimia ba ka sa ser moto ocho le côté so DS mukangi binoka ye yo sikoyo ye te me ye aes go nebolo ba gote Ser tala boto zanango yaka na Yesu aye na Yesu nzembule rezo bima to sentir que bana Nzambe non ça va pasteur nyonso ba pasteur ba pasteur nyonso to kate ono bukumoko tango sunchoki te sera yembi na bisino ngamona oki na puis bientôt ba kozanzemo na ba plateforme nyonso na ba chaîne musique ba chaîne nyonso ya Nzambe. Est-ce que vous remarquez que na tuni ata question mote ko tango zalaki kuna na buluo tango te ba question ni zete remarquez très bien donc na tuni ko tout ba ki po wana toke na musique Ser nenga na okaka zango yemba ngala oki chant donc nenga yemba na bité ezo mériter sous ba question wana te on les a quoi tozonga na ninyo oh nzem ninyo za mocha lot wana na oya tikala ki libanga na mboka wana bi wole zabinaki na boy Ser batako mamungwa libanga mungwa o papa Rolls yone no zongise na Golgotha mboka ngoni na mboka ngoni Sodom na boy kozonga na ye na Sodom ngana totali ka liboso na po omoni Ser batazawa bomoni ngala zongise mubimba bongo bino bozwa ye boko mse libanga mungwa tenga se interview na ngai na yebi ke Nzambe abaki totala nsima te Sodome et Gomorrhe biso tokena biso liboso ya omoni nde makambo na ngai nazotuna ezaki neti mwa pasi ma nini po albomo na ebimi te na boyi na ngai natala nsima lokola fe etelemi Papa Rose Gauthier Mascotte en direct obi kana moni kana Sodome et Gomorrhe sebelisi yo kana ba ko la ngai po na ngai ngabe tala ne ba omoni ke aboyi Ser koma libanga mungwa Gauthier Mascotte kolo makambo yo Alléluia tokumisa Yesu Masia Hosanna kembona Nzambe liboso. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nzamba Salara toujours. En tout cas, Apambola yo Gauthier Mascotte. Donc, Ser na biso yeyo. En tout cas, to pesi yo ye ya mubimba. To lingi ba Nzambe ba sepela. Et puis ba Nzambe ve bo sepelisa Nzambe. Bo sepelisa Ser te ya lobi a eline succès te. Ye aye ko sepelisa Nzambe. Alors, bo sepelisa Nzambe. Merci beaucoup. To lingi ba jaloux te na makambo yo. To lingi ba temite ya mabete. Jaloux to akota mai. Batabilobela te.
star munene to yambi to baba donc à côté na maison bo yamba bien so ya à côté na live na Facebook bo pesa ba idée voilà yamba bien toujours ba commentaire bien surtout côté polémique ezala raté to linga na biso pe ba to ba na ba polémique surtout ngana lingi bana nzambe ba lakisa mokilike tant baloba na batu bongwana yaka na Yesu emonana voilà yanga pe na ezala kateke oyebo oh sera qui manaye a 17 ans ya maîtrise pour ya obanda koyema en tout cas côté na ndena moni benake non o eza ozui matana yo donc c'est-à-dire au sali travail mo de ouf tokokota na mozindo te mais merci na bino nyoso bolanda biso tokuta na basima check ciao merci papa Rose en direct na Leli